Natina ya kusipilisa bandeko pe balinga mina mbotama ya mwana na nzambe data dialonga na kianga ni Kristo Masolo Kimbangu TV et fongoli tranche d'animation to sepilisa mobikisi sala video ya 1 minute na telefone na yo tombela fete la mona ba epanso olingi nde etindela biso na numero WhatsApp plus 243 97 22 86 423. Chegou mais uma data comemorativa para todos nós os quimbanguistas. Estejamos felizes em toda a parte do mundo onde nos encontramos. Desejo para todos vocês boas festas, que Deus Papá Simão Kimbangu Kiangani vos abençoe e que o dia 25 de maio seja um dia muito feliz para todos vocês. Feliz Natal para todos, vamos comemorar o 25 de maio, o nascimento de Jesus Cristo. Atindeli biso mwana naye babo makane ya jalugana baindo kunepela tosepela bokonje libiso sepela bokonji oyo ya libela unana mokangamba atana ya Noele jalungana unana mboka kamba wanjelu baki Noele jalungana mokonji Noele. Joyeux Noël, Nabiso Banso Tozwami na ba pays nyonso 4 coins du monde. Biso toza na Kinshasa. Te souhaiter bino Banso joyeux Noël. Comment na ngai papa Obrey. Ngai papa il est riche. Ngai papa Kerlé, joyeux Noël, joyeux Noël. Joyeux Noël. Et sengetongi na motema yango tozali kopesa ba joyeux Noël na ndako na ngai mobimba na bandi na mama bana na ngai Sugar la blonde na pesi joyeux Noël na bana na ngai nyoso brigade Michael Judith la blonde pe Oxia na bosalité maman Oxia lo Malisa joyeux Noël na bandeko na ngai nyoso ya basi pe ya mibali joyeux Noël na basali na ngai nyoso na bosalité papa Martin manzanza na mikila poto et puis maman Solange Tiangani na mikila poto. Merci. Noël la ngai na baba Simon Kimbangu Kiangani na famille sans nyonso libanda la ngai mobimba joyeux Noël na kamara na Noël na souhaite ba joyeux Noël na ngai na mama Rosette Bikila na souhaite ba joyeux Noël na ngai na papa Ramazani Dimanche Noël na petite famille nyonso libonga ba Noël na souhaite ba famille nyonso Ramazani Noël. Joyeux Noël, la communauté qui manise Mobimba. Je remercie Bra Congo, l'accompagnement naïe. Papa Simon Kimbangu Pamboula Biso Banso, merci. Bonsoir à tous, c'est pas Makasi Ezali Botama Nzambe la biso. Esengo tozala ngoti siko tozoko kokabola te po feti oyo. Esangani suna lobi Nzambe la biso Simon Kimbangu azoka kati na biso awa. Ko bebisa oyo nyose mabe monisa ta na bebisa awa. Noël!
bango basuka na sabata luwa bonane Voilà. Merci beaucoup. Et les autres, c'est remarqué à ce que je vais les joyeux Noël. J'ai voulu aussi ajouter mes joyeux Noël à ma famille, et à la famille qui pense à l'autorité morale et mes amis de la presse humaniste, sans oublier Landou Grégoire Landou. L'image par excellence, c'est la seule image d'un rêve. Voilà. Joyeux Noël à toute l'équipe banguiste, à tout le monde, partout dans le monde entier. Nous continuons à fêter. Et notre Noël, c'est pas seulement la Noël des Kimbanguistes, mais c'est la Noël de tout le monde. Nous sommes en train de fêter, c'est la fête, nous sommes au centre d'accueil Kimbanguiste. La fête est organisée par la Fondation Simon Kimbang. On est au centre d'accueil, c'est la Fondation Simon Kimbang qui a organisé la fête. En fait, Noël! Bonsoir. Souhaitez ma joyeux Noël à ma Kimbanguiste ensemble. Il y a mon Kilimobima, spécialement ma Kimbanguiste. Il y a Upen, il y a Kinshasa, il y a Kaliema, il y a Belgique, Liège, maman Lydie, maman Doudou, papa Laurent, maman Rossi, maman Liliane, Maza Ebele, ma bonne année, maman joyeux Noël, la ville ensemble. Lolobi, joyeux Noël na bakimbangi sebanso, bazali kolanda biso, joyeux Noël na papa Dieu, Singa oyo azali na mikili na poto na France, joyeux Noël na maman Fideline Mwilu oyo azali na Allemagne, joyeux Noël na bana kaki ya monde entier. Lolobi, joyeux Noël na ba membre nyonso ya presse information kimbangiste, joyeux Noël na papa Simon Kimbangu Kiangani, respect nzambe wangai. Bien, merci beaucoup. Nous sommes en direct du centre d'accueil Kimbanguiste Kasaboubou, où nous profitons de souhaiter joyeux Noël à la directrice générale de la Fondation Simon Kimbangu, maman Adolphine Toussaint-Kemba. Je souhaite aussi le joyeux Noël à toute l'équipe de la Fondation Simon Kimbangu. Le joyeux Noël est particulièrement aussi à ma famille, Dr Elvis Kalona, et surtout au mouvement social des Sylvain Kimbanguiste, en commençant par mettre l'invitation sur le président général. Monsieur Général, papa Eric Malumba. Merci beaucoup. Joyeux Noël à son éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Papa Zako. On a souhaité joyeux Noël à toute ma famille, la Fondation Simon Kimbangu et l'église tout entière. Merci. Bon, en tout cas, joyeux Noël à toute la famille Gaïbangila, famille Toumou, famille Bakalanta et joyeux Noël à la Kimbanguiste Mokimobimba. Donc, je voulais l'équipe Itoko Makassi. Donc, Tosepeli, on a passé des bons moments. La carte, c'est à son d'accueil qui m'a à Kassavoubou. Alors, là-bas, on a pas de l'Una, la canalité, la recherche, qui il est exactement. Nous autres, on a compris qu'il n'y a pas de l'Una, la raison pour laquelle nous faisons aujourd'hui le 25 mai. Donc, joyeux Noël à toute l'Afrique en général même, parce que ça nous concerne tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tosepeli. Je pense aux ESA, le 25 mai à Liboso, Gaki, Tobeti, on a centre d'accueil, en tout cas, Binomo Boyoki, impression positive. En tout cas, tous les Sengoming Noël, Bakimbangi, c'est non sur Mokil Mobimba. Tosepeli, merci. Merci beaucoup, joyeux Noël à tout le monde. En tout cas, tu as clôturé fête la Mounioso, Papa Simon Kimbangu Kianga la saliete. Oyo tomo emonani lelo eza oya bongisaki. En tout cas, tosepeli mingi rendez-vous l'année prochaine. Toko sepela. Merci na bino nyonso bolingaka biso. On est toujours ensemble. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël
na mama Nana mwasi to molongani ya papa Zako Kiangani général. Joyeux Noël na papa Simon Kimbangu Kiangani tata Nzambe Molimo Santu. Joyeux Noël na mama Kiwa Gardini Kiangani, papa Tracy Gomez Kiangani. Joyeux Noël maman Fanny. Joyeux Noël maman Simone Kimbangu Kiangani. Joyeux Noël maman Brandy et joyeux Noël papa Nixon Situluaka. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Tombé joyeux anniversaire na niveau de centre ya Yambo. Pe na équipe mobimba ya Kiltir Kimbangu ya Masolo. Joyeux anniversaire na bino Yambo tama nkolo Yesu. Et puis maman Nel, tu peux se préparer par la mission. Maman El Sandombasi, moi la commune de Paris Mikolo. Vous êtes tellement belle, maman Jilim Bombo, bien yoso. Bikwenda Bizonga. Transfert les autres formes. Papa Lambert de Paris. J'ai Noël là. Na pesi ba joyeux Noël na ngana bakimbangi se nyoso. Na pesi joyeux Noël na Justine Ngoma, na pesi joyeux Noël na bayembi nyoso ya dirigeant Nyangara et puis na yo moko papa Landu Alfonso joyeux Noël na yo. Ngai papa Dieu merci nazali futisi ya bongolo batu mingi bayebinga na kombo ya DJ Lipanda na pesi ba joyeux Noël na ngai na camarade na ngai ingénieur Silou depuis Kananga ingénieur Dieu merci mongala dirigeant na biso ingénieur Bobo na bakimbangi senyoso mauvais Larson depuis bongolo Jani Sesanga la MC international ba joyeux Noël na famille Santu na succès bongo joyeux Noël. na ntina ya kosepelisa bandeko mpe balinga mina mbotama ya mwana na nzambe tata dialonga na kiangani kristo masolo kimbangu tv efungoli tranche d'animation tosepelisa mobikisi sala video ya 1 minute na telefone na yo tombela feti elamu na baepanso olingi nde etindela biso na numero whatsapp plus 243 97 22 86 423